Papa Patrick, la PC de la OISA Edega, Abon na Mama Abouakadi, tout Didier Basuki, contact Nangezi par la Bago, merci. Sali mbote na bandeko nyonso oyo balandaka Ursule Botelo ya TV. Bonjour, bonsoir. Wana toyebi e depandaka kaka na air oyo okotala émission na biso. Bandeko nanga lelo toye lisusu na sango mususu pona papa na biso Pasteur Patrick. En tout cas lelo toye libino ba information oyo euti epai ya yemoko papa Patrick. O bomoni na tili boso na bino wana eza bon ya examen. Donc il fallait asala examen moko bon nango yango wana na tieli boso na bino. Alors bandeko nanga na yena nkosenga merci na batu nyonso oyo ba soutenaki papa Patrick, batu nyonso oyo bazo soutenir papa Patrick. Vraiment bolemba te na kosala yango, nzamba lola akozanga te na kopambula pe kobatela bino. Bandeko nanga surtout tant to salaki émission ya papa Patrick oyo touti kosala eza na bandeko ebele oyo babengaki biso, eza na bandeko ebele oyo batunaki numéro ya papa Patrick. Alors lelo toyeli bino numéro ya papa Patrick, na kopesa bino na kokomela bino pe na koyebisa bino numéro ya yemoko papa Patrick, numéro na ya WhatsApp na numéro na ya appel oyo azosalela na Kinshasa. Bandeko tosunga papa oyo. En tout cas bambongo na biso ezala kaka te bambongo mo ya ko gaspiller pamba pamba, mais bambongo na biso soki tozo sunga ndeti bat na baka difficile boye, nzamba lola akozanga te na komona libota na yo, kopambola yo pe kosayela yo makamba minene. En tout cas mbote nanu pe merci na bandeko nyonso oyo bakotaka vraiment na chaîne na biso. Merci na bandeko oyo bazaka fidèle soki totie. En tout cas eloko nyonso oyo totiaka bazalaka toujours wana pona cause la notification na biso. En tout cas merci na bino et na pesi susu mbote na bandeko nyonso o balandaka biso soki eza vraiment mbala na yo ya liboso okoti na Ursule Botelo ya TV. En tout cas au s'abonner, au commenter, au liker, au partager et aux ala malamu mingi. Donc abonnez-vous, commentez, likez, partagez ma histoire na biso, partagez ndeti ba masolo ya boye bandeko nanga okoza la motema mabete, il faut kaka o partager. Donc ba masolo ya boye o tozo senga lisungi pona kosunga papa na biso, o tozo senga lisungi pona kosunga pasteur na biso, o tozo senga lisungi pona kosunga surtout ndeko na biso aza congolais. En tout cas nzambe ya lola akozanga te na kopamba pe kobatela biso. Bandeko na ngai numéro ya papa Patrick soki ozana ngo besoin na koloba yango awa na émission oyo et puis na epengla ngo na ba commentaire nanga. Donc soki okoti okiti na ba commentaire nanga okomona numéro ya papa Patrick nyonso mibale eza na sewana. Numéro na ya Vodacom eza ya M-Pesa pona bandeko o bakolinga basunga ye na M-Pesa, mais numéro na ye o ya États-Unis yango nde aosalela pona WhatsApp. Numéro na ya Vodacom o eza wana yango nde azosalela pona bapel. Bandeko na ngai ba biloko aboye be preuve aboye. En tout cas to contribuer ka mingi na makambo aboye, to linga ka mingi ko contribuer na makambo aboye. Nzambe akosimba biso, nzambe akomona yo, nzambe akobatela libota na yo, nzambe akose souvenir na yo pona geste o okosala ya kosunga papa na biso. Ndeko na ngai papa Patrick o bozomona azaki na nzoto malamu lokola ngana yo. Yango bomoni na otiela bino photo na ye tango azalaki bien. Botala ndeko na biso ndenga azalaki malamu lokola ngana yo. Lokola ngana yo papa o azaki malamu. Lelo maladi ezui papa oyo. Lelo bato ebele bazo chola papa oyo. Lelo bato ebele bazo seka papa oyo babosani ke eza nzoto. Ndeko mutuka kuto sombi mutuka. Osombi mutuka lelo lobi esali accident kufi. Boni nzoto ezo mpante. Eza nzoto. Lelo papa o abeli akanaki yango te. Lelo papa o abeli santé sili akomi boazo souffrir. Na otela bino voix na e aboyoka papa o nenga zoloba. Azo souffrir, azo nyokwa ma papa oyo. Azo nyokwa ma, mais azaki lokola yo na ngai.
mais lelo eza na batebele o baza ko se monke na papa oyo, eza na batebele o bazo finga papa oyo, eza na bato ebele o bazo finga e babosani nzoto eza nzoto. Ndeko nanga obeta tolo, obeta fier, osala fier, obeta tolo na nzoto za nango. Mobosani so nzamba lobi azwaka pema na ye okomi lokwa mbisi. Obosani so nzamba lobi azwaka pema na ye okomi lokwa musunyo, okomi lokwa mbisi. Fo batiao na place malili pour kobeba te. Obosani kande batiaka ba poisson bazotia na place malili, kande bazotia ba mbisi na place malili, nde bazotia misuni na place malili pour epola te. Ndeko so nzamba azuka pema na nzoto na yo okomi lokwa mbisi, okomi lokwa musuni. Il faut batia au place malili pour ceux qui se décongeler ko beba. Tozo bosani loko wana, mais lelo tozo tchola papa na biso oyo, tozo seka papa na biso oyo. Yaya ponza papa peso santa malamu, ponza mba peso santa malamu. Yango komi ko seka bato bazana ba problème. Bobosani ke nzamba za nzamba mawa. Lelo likambo kweli papa Patrick o lobi nzamba ko restaurer santé na ye. Ponzamba za nzamba miracle. Soki nzamba lobi a restaurer santé na ye, ako restaurer santé na ye na dernière minute. Nzamba soko bien restaurer santé na ata na 2 secondes apamba. Bon mona santé na yenyo se kozonga bien, a ozonga bien. Ndeko na biso lekaki alelaki lisungi. Po maladi azana ngo yemoka kokako komisunga te mbongo eza impossible, mbongo eza mutu azata ne loko te po yemoka misunga. Ndeko na biso aleli lisungi na biso bandeko na yeba congolais. Ndeko aleli lisungi na bandeko na yeba congolais. Meza na batebelo basungi papa oyo. Eza pe na batebele o bafingi papa oyo. En tout cas bato a motema malamu o nzamba touché pona kosunga papa oyo. En tout cas bozo numéro na yena ba commentaire wana bosunga papa o azana besoin de sungi. Ordonnance na telebino il faut ça l'examen moko ezo senga $320. Examen wana po sala yango wana na telebino ordonnance likolo wana pour le moment azana le côté. Azane lo côté, mais ce que c'est que tozo sungaye, ce que c'est que tozo sungaye bambongo na biso zo koma tozo sala le nécessaire bande ko hôpital à campus eza cher. Papa o azana campus hôpital à clinique universitaire eza cher bande konanga. Ezala ka cher makasi. To sunga papa o nzamba restaurer santé na ye. To sunga ye bande ko ezala bien nazo tiela bino boyoka ye moko. En tout cas boyoka nanu tangwa kitangwa bande ko kitakini. Boyoka regret ya papa oyo. Boyoka penza regret na ye pona bato babandaki ko tchola ye. Pona bato babandaki ko finga ye. Ndeko nanga nzamba mawa. Nzambe a nzamba mawa. Lelo seki papa oyo. Mais musu lobeza tour na yo. Musu oyo ko bela e ozala plus que papa oyo. Lelo papa azo leka na ba vide na ba pire ya vie na e. Mais musu oyo ko leka nango e ko kanata tene ya papa oyo. Quand même azo loba na solo line lobi na WhatsApp azo koma azo loba. Mususu yo oza na capacité wana te. Mususu ndeko nanga ozala na capacité wana te. Oza na capacité wana te. Alors to se karabatu soki ba belité. To tchola kabatu te. Po mukolo pema ezara nzambe. Mukolo pema eza yona ngati. Mukolo pema eza nzambe. Ba mama na biso a poto bozalaki ebele ba mama na biso a France. Bozalaki ebele o bosenga kinga numéro ya papa na biso. Ba te bele o bobenga kinga bo contrôler ba WhatsApp na bino esi na tindeli bino ba coordonnées nyonso ya papa na biso. Ba coordonnées ya papa Patrick nyonso esi na tindeli bino ba mama ya France esi na tindeli bino. Esi na tindeli bino ba numéro yango pona bato bazoluka ba numéro vraiment bo hésiter te ko benga papa Patrick. Bo hésiter te ko bondela pona papa Patrick. To sungaye moralement, physiquement, spirituellement et ezala bien. Pona bandeko bazana kisasa boko kipe ko rendre visite na clinique universitaire azakuna. Bozu numéro na eboke ko rendre visite eza malamu mingi. Yaya yo ozana dim na yo sunga musala nzambe. Kotala mabete, kotala botaute, kotala teke o pasteur asala kiboy. Batu msuba lukaka ba décourager batu. Ezana batu msuba bazolo ba mabe akima kina mbongo église asala kiboy bande ko le passé ne revient jamais. Soki nzambe kuta limbisa masumu na biso nzima okufa na ekulusu pona masumu na biso. Pourquoi pas yo mutu?
olimbisa moninga mpona masumu asalaki. Boyebi combien de masumu oyo tosalaka, mais tant que toyaki mpa nzambe tofukamaka. Mutu moko taza saint liboso ya nzambe, mutu moko aza saint liboso ya nzambe aza te. Tant que totiaka mabolongo na se toyaka kosenga nzambe bolimbisi. Et pourquoi pas biso bata mokili toli soki nzambe na lola o aza saint abotama na lisumu te aolimbisa biso. Et pourquoi pas biso bata mokili toza na masumu to boya kolimbisa ndeko na biso. To bando tangele mabunga na ye na moma oya onyokwama na moma ya pasi. La famille eza pasi makasi, eza pasi to limbisa papa na biso. Yo o monike papa o abeta o libaku, yo o monike papa o asala yo mabe, yo o monike papa o asala o pena mabe moko o zo koka ko limbisa te. La famille to limbisa to sunga ndeko na biso, to lakisa ye bolingo. Papa o abika azo ba traitement bika nzamba bikisa ye na maladie aza nango. Eza na batebele babela ba cancer pe babika, eza na batebele babela ba cancer pe babika. Nzamba sa ele bolamu ata na dernière minute baminganga balobaki katikali na 30 jours, mais wana eza maloba minganga, eza maloba nzambe te. Yango bomoni papa na biso alongwa kipoto aye koluka lisungi na kini, aye koluka ba hôpital ya Kisasa, mais batebele bafinga ke lisusu olongwe na hôpital ya poto ke na Kisasa olongwe na nzamba yebi. Nzamba yebi to sunga ye to landa ba pasi to landa te ke o asala ki boye o ashoka kinga o asala ki boye to landa wana te. Biso to sunga ye eza malamu mingi. To yoka nanu papa Patrick ndeko nanga soki eza pe mbala liboso okoti na Irsi Botelo TV. En tout cas o s'abonner, o commenter, o liker, o partager, o sa malamu mingi. To zala vraiment motema malamu ya ko partager émission o la famille. To zala motema malamu kaka ndengo koti wana kende kaka place bakomi partager. O partager ata na Facebook na yo, o partager na baninga na ya WhatsApp, o partager ndeko partager émission oyo. S'il vous plaît na bonde libino la famille. To partager émission oyo eza na bato ebele bazolinga basunga papa oyo. Bazoyeba te basunga ye ndenge nini. Eza vraiment na bato ebele bazolinga basunga papa na biso. Bazoyeba te basunga ye ndenge nini, bazoyeba te bazwa numéro na ye ndenge nini. Alors ndeko oyo koti na bondeli yo. Oza na ba ami na Facebook, oza na ba groupe olandaka na Facebook, kende place bakomi partager. En tout cas partager émission oyo ekomela bandeko mosusu po balanda émission oyo bazwa ba coordonnées ya papa oyo pour que basunga ye. E oza malamu mingi. La famille to aimer vidéo po panzana mokili mobimba bato basungela biso papa oyo papa Pasteur Patrick. Alors nazo tia to yoka papa Patrick mukie après tokozonga na analyse na biso. Merci la famille. La cancer ya colon. En tout cas, les personnes ont merci la batunyo, ça va swinga na mbongo na bango. Bazala occupation na bango na ba famille na bango ba businga na bango mais ba ndimba longola $1, ba $10, ba $100, ba $1000 et routine de ngai. Merci la communauté congolaise et États-Unis, maman Lise, na président ya Chantini, en tout cas merci na aide bosali ngai. Alors na mekiswe ndenge ko kosenga na États-Unis de mo momoni etenir te. L'hôpital m'a dit qu'il y a 1 mois à vivre. Alors, proposition de monsieur Zaki na Congo va soigner parce que les Arabes beaucoup quoi les Arabes ni va soigner un cancer les Arabes beaucoup va soigner la communauté parce que. Alors je me suis dit ceux qui vont pas mourir pour passer un bon pour la santé na ngai. Attends le bien qui est Suisse, Libye qui est là au Suisse. La salle qui premier achat il y a qui c'est bosso il y a Israël et zo sunganga bon quand même ngongo na ngai ezongi. Mais santé ezo zongate. Makila ezobima ba diarrhée ba blala nanga bien mais na liara la pasi donc pasi. Alors le la proposition ezalaki ki na ya Congo ba to kosenga na bokoko wa monani j'ai accepté na mbongo bopesa kingai wana na zimbongo wana na sombi billet na sali réservation makamunyo so ngana ya Congo pour na soin cause ya mbongo bopesa ngeza iko na soin
lelo le vous pouvez ata 100 000 $, ata 50 000 $, so na kufi pour ka passer parce que mbongo bopé singa na ba prier pour ça et ça dit que na une décision na Congolais ko se soigner tant on a se soigner le coup me zonga pas nkolo ah bo sunga ki na mama ke na biso abiki na zonga na États-Unis na le bac mo clairement na vidéo mo États-Unis za lolati santé na ngi les États-Unis là ba tout souvent na Congo je vais la nebibi ko ka aux États-Unis mieux vaut la santé que toute autre chose ta bo pesa nga mbongoti mais na sa la santé te na sa na kimia te alors pasi na ngeze neloko moko ezaki ndiko moko mwasi fiki Mervin mama na pambulu nzamba pambula o makasi na ko finga oyo singa nga malubu zulu bana yipi so zongo wapi nzamba limbisa yo mais ba ki ba pambolinga eza facilité mokili ya lelo bato basangisa mbongo ti bakoma na 13 000 $ bapesa yo lelo ce qu'il faut le kwa nzambe ezala ata ba $1 ba $2 ba il faut nzambe azala nies na ngai Courtney okomina kofinga yo lubika za nies na ngati bato ebele basungi nga me yo ozi si na kofinga nga problème eza te nga na pamboli yo nayebisi nzambe apamboli po yebisaki olobaki phrase moko na kangi olobi nzambe asalaka te na etape oyo naza nzambe asalaka te yaya olance défi na basala nzambe osali défi na nzambe osali pe défi na nga na ye na Congo baobikisa nga na bokoko na obika na ozonga ocomprendre ke nzambe azalaka tala nga bien monde na kundi na sili susu c'est pas un problème mais nzambe azalaka nzambe osala bandeko na nga bolema bandeko touti koyoka papa Patrick en tout cas message apesi tolemba ete c'est bien comme yemukazo reconnaître nzamba zali nzamba zalaka papa Patrick obozomona azana kondima ke nzamba obikisa ye ata biso batamukili tozo finga ye ata biso batamukili tolingi to bungisa foi na ye mais ye moko aza deja na kondima ke nzambe osalela ye nzamba obikisa ye bandeko tolemba te kosunga papa oyo tolemba te kosunga papa oyo aza vraiment na besoin ya lisungi. Papa Patrick azana besoin vraiment ya 100% lisungi na biso. Pour ça biso azana batute. Bande konanga o basunga batu ba mama Olive basunga batu bosunga ka ba comédien. Bosunga ka ba comédien. Est-ce que kaya papa o bozo mona ngote? Kaya papa o na réseaux sociaux mutu nyonso amoni yango ba konzi na biso bozo mona ngote bosunga mutu aleli. Soka zaki comédien de bonge bosunga ye. En tout cas, botala kana ye papa o aleli poza na besoin lisungi. Totala kana ye to sunga ye. Clinique universitaire ezalaka mbongo nga deja na belisa mutukuna ezalaka mbongo. Ezalaka mbongo hôpital wana mbetuka ya pamba ba o compter mbongo par jour. To sunga papa oyo. Na minute au fois ça la examen wana ya monta wana na tilibino $320 il faut. Eza urgent fois ça l'examen wana. To sunga ye kosala malamu to sunga yo de la ya mbongo wana pour ça sali examen ba ordonnance ko bima ba hôpital ba charge hôpital lelo ba examen comme lelo o na nozomona $320 examen moko to sunga ye bandeko to yebi ba hôpital na biso Congo ezalaka avant basimba mutu il faut mbongo d'abord bandeko to sunga papa o soki lelo papa o abiki soki lelo papa o abiki ya ko témoigner monena nzambe lokumu yozonge pa nzambe pi nzamba kokanisa yo na ngai o tolingi to contribuer na kusunga papa oyo et oza malamu mingi vraiment la famille to partager émission oyo to partager vraiment émission oyo to partager yango ba o bazana besoin ya numéro ya papa Patrick ya bokota na ba commentaire nanga Boko na ba commentaire nanga na épinglé numéro na papa Patrick na ba commentaire nanga et puis na lingina pesa bino yango siko kaka awa pona ba o ba kota na ba commentaire te vraiment numéro ya papa Patrick ya WhatsApp numéro na ye soko lingo sola na ye na WhatsApp azose la WhatsApp na numéro na ye kaka ya États-Unis okozwa ye moko numéro na ye ezali numéro na ye yango yo numéro na ye ezali plus 1 602 30 99 347 na bandeli plus 1 602 30
99 347 wana numéro ya papa Patrick ya o azosalela numéro na ya États-Unis yango kaka azosalela na WhatsApp. Alors pona numéro na ya appel, pona numéro na ye ya M-Pesa, pona bandeko o bakozana bezo basunga ye ata na M-Pesa, numéro na ye ezali 00243 83 54 46 704 00243 83 54 46 704 numéro wana yango ezali pona M-Pesa ya papa na biso Pasteur Patrick. Pona bato o bakosunga ye en tout cas Western Union makambo nyonso ezali okoki kotinda mbongo na Western Union otie non Lutete poste non Manior prénom Patrick. Pona bato bakotinda mbongo na Western Union non Lutete poste non Manior prénom Patrick. Kombo na ye yango wana kombo na ye complet. En tout cas ba numéro naza si na ye bisi bino ba numéro na ye bandeko nanga to komela papa o ata soko za na mbongo te sunga ya ta na prière na yo tango zo bondela na ndaku na yo tia ya ta na mabondeli nzamba lola akukanisa yo tia mabolongo na se bondela pona papa oyo ndenge yo zo bondela pona papa oyo ndenge nzambe pe azo bongisa pona yo ndenge nzamba zo se souvenir na ndaku na yo ndenge yo zo luka kosunga papa oyo ndenge yo zo luka ko contribuer mwa muke na yo pona papa oyo yeba ke nzambe pe kosunga ndaku na yo ekokauka jamais. Nzamba kosunga ndaku na yo ekotikala kokauka jamais. Vraiment merci na batu nyonso oyo batiaka matoi na bango pona koyoka Ursule Wetelo ya TV. Merci na bino nyonso esika bozali kande na efsaka bino to partager vraiment vidéo oyo ekomela bandeko ebele po papa na biso azwa lisungi pona santé na ye. Ba vidéo ya ko partager yango ndeko nanga ezaka kate o partager ka vidéo o moni bazolobela babolumbu batu vidéo o moni bazo finga batu yango kaka to partager eza malamu te. Yo ndeko ozo finga ka papa o na ba TikTok yeba ke miso nzambe ezo mona yo tangu bato ebele bazo yima tangu bato ebele bazo loba pona yo yeba ke liswa nzambe ezo mona yo lelo te lobite nzambe ndako akosan charger na yo ozana omuta mukili ozana mai na makila na nzoto kaka lokola biso nyonso me finga na yo lelo te lobite nzambe nde akosan charger na yo. Alors merci mingi na bino nyonso bozalaki wana ebele pona kolanda biso bozalaki wana ebele pona kosenga numéro ya papa Patrick. Vraiment numéro yango na pesi bandeko nanga manifestez-vous. Bisous, bye.